Et na image au bas qu'on pèse le lot, bafumo la numéro ya compte. Na banzi Martin Fayulu kozala moto ya liboso, yo pe na simana ye. Loguta. Oh, na sisi na mutu na. Tokende kona. Ata 50 à rouge. Botiate. Oui. Te pola mbula. Mbogo ila chasse. Sikawa. Nani sengeli sikawa soutenir arme. Soki bino botiate. Merci ndeko nono. Yambona bandanano na loko yo zoka musangai. Depuis un certain moment, on a constaté loko. Batona IDPS na ba régime ya ba ndeko Mungamba ya Tshisekedi oyo akosaka Mungamba na peuple. Bato yo depuis un certain moment bakomi ko benga nanga capote. Oh. Oui, je vous dis, j'ai vu des vidéos, des audios, ya bango ba communicateur ya Union Sacrée. Nanga za capote, nanga za capote. Mais c'est ça, c'est de l'insulte pour la nation. Soki nanga za capote, capote balata po no kota nango wapi. C'est-à-dire, vous prenez les pays pour ce que là où les capotes entrent. S'il vous plaît. Non, mais c'est ça qui sont en train de dire. Ne prenez il pas est de pour insulter pays, bien sûr. Mais c'est pas qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre. D'être calme. Je suis en train de fustiger cette manière de réduire. Non, mais il faut le roi na kutani na moko na bango fona pekisai. Sinon, ça va continuer comme ça. On prend notre donc nanga zo zo biso ba territoire aza capote, n'est-ce pas? Soit zo kota nango wapi. Donc notre pays est devenu là où les capotes entrent. Et ça bloque photo pekisa bango ndeko non. Ce n'est pas bon. Régime oyo batiki ko yiba mbongo o bazaya ko yiba esili na moni ba botis ko molimo na escroquerie be escroquer peuple. Nga ata 50 à rouge ko ya mai ata na lokote ya nzela na lokote polima na terrasse na opesa kududute. Oyo mboka ndenge nini bakomi ko lela at bamulele batoyo batiki bakozala bawanganiere na baprometazim lukutamisi na le bakomi sikoyo bescro ndeko nono peuple nino yo Tshisekedi na régime ne bako senga to ketila bango okindokite to sunga armée to soutenir renaissance au équipe ya bale pourquoi na armée ba kongoma na sala tuni boy ngaya takobandana na renaissance na tiaka elokote escroquerie nazo tuna yo peuple nini fonctionnaire ozo futa mate o fonctionnaire ozo qui 180 000 francs 280 000 francs congolais liyawa zo ke bwa kelango dans ces ateliers motakala na bumba. Donc peuple oyo moko maman zo teka mikate ya police ya chodine mbabola na 5 heures. Peuple moko zo tambwisa mapa oyo na associé na opposition ya pete ya babola biso to comme so na mbongo tiela bango ata 50 à rouge pour la maille. Il faut motiver les gens. Tout ça attend c'est quand na lobby na yo, il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail. Notre pays a l'argent. Bazui délégation ba ministre moko ba kena bango soki poto ba kenda ki soki wapia ba kena bango en Suisse. Soki Suisse avec 500 000 $ quelque chose comme ça. 450. Bon à 450. Donc yebisanga shikoyo wana mbongo wana na butu moko balali kaka bon butu moko sikoyo ngai donc nazo mbongo na ngai ya pasi na plaider journée mobimba to je poli client pesinga moi 100 $ na ngai libote bika na ke tikela dudu famba compte on ko bima zéro na FRDC na lobi FRDC mbongo ezali na mboka na biso bazo mbongo ba pesa bango ba to détourner mbongo acha ba mandoki awabo est-ce que tomi lingi biso moko. Et ça, le coup, la moine, bisa mutu ya adef sa bango mapage papa futa kanyongote. Moine na lingi tata na eto mi lingi yemoko mututu. Mama def sa bino mapa ale yo moine ko bisa ye papa na biso futa kanyongote. Papa zakidia. Papa zakidia fuka afuta kanyongote. C'est-à-dire bango ba rendre biso pauvre, ba rendre armée pauvre, ba tienyon soit en difficulté et ils reviennent à nous. Tokendo ko ti ambongo. De konono tika biloko wana o énervé nango bato. Qu'est-ce ya solidarité oyo ngai na lingaki tozwa tono ya monene toke nango liboso a parler du peuple batia molongo salaire na bango tongo na nonde baotia basilisi kotia tolongo na tono wana toke nango epa sumino membre ya gouvernement nyos ko banana ba yemoko sumino nana sumino tiana mbongo na yo atie toke nango na présidence chilombo kamata na mbongo no moko pe tia awa. C'est à ce moment-là qui donne l'exemple dans tous ces gens-là. Ba député va boy ba bil kam na li konde za ndengo na te. Bo c'est la biso moko to luga na ndenge na biso to kotia. Pourquoi ils nous ont pas exprimé les besoins qu'il y a? Que voilà par exemple on a besoin de ça demande autant. Ngai. Pour que mutu so déjà la quantité ni na zotiel. Basenga.
ata balobi ke ezozanga kaka 50 francs na armée nga na opesa te. J'ai dit ça clairement. On m'a rendu pauvre. Nalobi nazo eza mbongo na ngai te. Toi tu m'as demandé nalobi mbongo tata na yo, nalobi mbongo na ngai. C'est-à-dire qu'ata 50 na ngai. Tata na ngai kolwa dina. Comment ko tunanga? Bon so ya tata na ngai. Nabi ata 50 à rouge na logoti na nzele poli maya mbula. Na kosomba tumbaku na kopesa bango te. Bazwa ba responsabilité na bango. Où se trouve? Nous sommes l'unique pays au monde on arrête un détourneur. Il sort innocent, mbongo ebungi, projet tikali ndenge wana. Non, ndeko non. Wana eza ba vantine na bango. Tozongeli Paul Chilumbu. Te Paul Chilumbu eza très important. Baza bato lelo nzamba ko sunga bango, bakomi ko yambola masumu. C'est-à-dire Chilumbu alobi boy. Alobi le chef de l'État gère d'une manière inefficace la guerre. Vous l'interprétez la question de la guerre. Alobi Mouyaya. Gère mal. Il n'a pas dit le chef de l'État. Donc ça montre encore de la toïbouye de dérobade. C'est-à-dire pour Paul Chilum professeur Mouyanda gère la guerre. Communication. Ah, mais mon frère. La communication va traiter quoi dans makambu ya guerre? Bato yo Chilombo ye bolo baneli kambo baluki la côté là. Et pour justifier l'incompétence, la médiocrité et toutes leurs bêtises, maintenant c'est tous ces Kabila. 6 ans au pouvoir, tous ces Kabila. Kabila. Écoutez, ngana lobaka, botika ko lobaka, IDPS salaka opposition, IDPS accompagnant Batunos. Parce que au moins Tshisekedi a eu la chance de faire 30 ans dans l'opposition, na touche, à l'autre la match n'engezobetama. Et au même moment, la guerre, la question qui nous dérange aujourd'hui, a fait aussi 30 ans. C'est-à-dire Mboula Moko. Sali na bande de touche, Mboula Moko guerre et Sali. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place quelques signaux forts? Ne serait-ce que Bozo Bongsamakam. Non, c'est zéro. Les lots n'a qu'à pour la toute première fois, n'a habité au douane solo à Lokuta, enregistrer chef de l'État. Deko non na bisogi ya solo sogi ya lokuta mboko eza ba wanganiere bato ato kangie na yango bo nga na yebisa ko ke na mona ko ndie mukomususu ka tokola mukakabu Tshisekedi alobi non moto za ko gérer mboka wana ezalaka Chilombo zaka Tshisekedi parce que bazali ba responsable de rien et ils n'assument absolument rien nga na koloba na yo clairement likambo to ali na yango awa ya likambo ya caisse ya solidarité eza soni na mboka na biso na yoki yango na Ukraine te na yoki yango pete na Russie eza na ndakisa moko na mokilité o basangisela armée moko mbongo pe armée wana elonga bitumba jurisprudence bandi na Congo pe ya mabe na détournement na kati bango nyo détournement na kati bango nyo nini to mobiliser basanga ko yibande ko nanga nini to sali na bato o muyibi ezen ko bimana kati eloko koma ko sala ke bato ba pesa bango sumbongo te muyibi te. Bato on a volonté après va détourner. Na lobi mbongo bazwaki pa ba pasteur. Mbongo aram bakenda ba kinoto na université bunga. Mbongo bunga. Mbongo disparaître mais ministre wana zali quand même. Au nom de ye talaka ya legela na ndenge ya moi famille. Ce qui tue ce pays c'est parce que la plupart des autorités sont soit les amis intimes du chef de l'État, sont les amis qui étaient avec lui en Europe, les autres sont les alliés familiales, les autres se sont improvisés d'épouser dans les familles, développer les relations amoureuses pour bénéficier de certaines ordonnances. Pour dire clairement, qu'est-ce y solidarité oyo basala yango bango moko bazora mbongo ebele parce que fonction ba renoncer pe kana ba salaire na bango pendant 3 mois et permettre de faire mo mopiko mala ba zola nzimbu ba oy comment on conclut ba miyibi na tunyo ba yibate mbongo à 100 jours qu'est-ce que vous appelez muyibi? Vous savez en droit corruption détournement na lingala surtout que na lingala ezaka na kombo mususu te muyibi kakati ba pesa ko mbongo ke pesa kuna ezali o komisa kite biso na lingala to bengani muyibi te papa. Donc ce que soto lobi muyibi mabe pour la toute première fois dans le monde muyibi na Congo bandi na présidence de la République ba détournant mbongo na présidence de la République chantier tikala tina moya lelo esilate. Donc c'est-à-dire que biso to za suna mbongo ko pesa bangote biso ko mozela biloko misato na régime nde na ebiso ya liboso démission à Félix Tshisekedi Tshilombo pour incompétence notoire au sommet de l'État ngaite Moutalobi Chilumbo alobi on gère
d'une manière. Quel est l'impact? Il y a une mission d'itinérance au Mokonzambo Kazali pour effectuer Maître Champing Alula. Merci Nayo Moïse Ekolo Nayebisi na bandeko na biso nyonso oyo bazolanda biso ke tobongisi lokola toza na suka mbula tobongisi diplôme de mérite ou prix Nobel de la médiocrité au tokopesa na moto nyonso oyo atravaille na régime oyo akozwa prime na ye oyo asali mosala na ye oui diplôme de mérite ou sinon prix Nobel de la médiocrité tokopesa bango na moto nyonso selon ka ya niveau ya incompétence ya moto na moto kobanda na ndeko Tshilombo tokopesa ye azwa te akomona yango tokopesa tokotika bato boye te parce que ata ba médiocre bazalaka na mokili ata ba incompétent ba existaka na mokili oyo tokomi nango ekomi usine de fabrication de médiocre na nzela ya régime ya Tshilombo ndeko na ngai Maxime biso tozokamwa mingi yango tosengaki meme na seni ameka ko interpeller ndeko Tshilombo ke tozali na moment ba meeting te Tshilombo komi ko yengana na ba incompétence na ye ba médiocrité ba mission na ya nini ba problème auquel fait face ba différents les ministres sectoriels évitez-nous ça il y a les ministres sectoriels il y a le gouverneur là-bas papa médiocrité bato esieleki la base ni ya kosolona bango la population base oyo bakosi biloko ekiti te base oyo population ti lelo bazozwa biso baterritoire oyebi ke lelo territoire nyonso oyo nanga récupéré lelo ekomi na dimension ya mboka mobimba ya Gabon. Est-ce que vous parlez d'avancée aujourd'hui quelle avancée ya avancée mongolais avancée ezate l'avancée na guerre ezali bozo wa papa tika bisoko boti ko pokola biso choko biso za bato mwindo. Quand nous suivons les informations sur les lieux, ezali mosusu. Arrêtez-nous bablo ko wana bozol bandeko nanga. Ya monanga na lo bandeko Tshilombo fatika ba meeting oyo azokende ko sala. Et puis là pour la première fois dans le monde un ministre en fonction akekita na katanga na kananga nini ono neko mobiliser pour arriver à chef de l'État. Ndeko nangai, est-ce que vous sentez la dimension de la médiocrité to comme non na mboka? Mais j'étais avec le président Martin Fayulu na otanga kutu mototo zalaki ne pembeni wana Augustin Kayemba. Un garçon, on s'étonnait, le président Martin dit, mais Ndaloula, les jours où je vais te nommer ministre de la Justice, c'est comme ça que tu vas commencer à me suivre. Olotika na bureau, otala makamola de l'école, et les pays mususu, et ça na ba député ba koma ba mi kala ya ba ministre, et pas ba ministre ba koma ba mi kala ya président de la République. Okomona wa muke okomona Eliezer sima ministre de la justice kakabo. Mais papa, c'est quoi ça? Les ministres azali mwana mosala azali na seya moto babengi député. Tala ndeko Tshilombo lobi ba député boti ko tracasser ba ministre. Ndeko na ngai, ministre azo yiba. Ba interpeller yete wana za tracasserie. Bazo bengisa ba ngai le jour où na kozala député na mboka oyo le président de la République vous m'appelez Zamuka la ministre jamais on surveille on contrôler je te dis le président de la République Eli Martin Fayulu a commis président de la République abenga na cité de Oyaka toyeko vanda nini na pesa bino mitindo je ne viens pas je dis ça ici je ne viens pas. S'il m'appelle pour parler d'autres choses, mais au motin de thé, parce que tous les buissonniers sont des institutions. Rebelle, je te dis, les députés, c'est. On ne peut pas. On ne peut pas. Non. Quand vous êtes. Lorsque vous êtes élu député national, vous avez le mandat du peuple. Et on vous appelle honorable. Vous devez refléter l'honorabilité. Lorsque vous êtes excellence, vous devez. On doit constater en vous l'excellentisme. Mais lorsqu'on constate la médiocrité telle que ministre de la Justice a mobilisé pour le chef de l'État. Ça, c'est quel ministre que vous avez? Le président Martin Ngaloula ne fait jamais de cela. Attendez, oui, il est là pour mobiliser, mais il est allé faire quoi? Non, attendez, je vais chuter. Oyo ezali ba meeting ndeko Tshilombo komi okende kosala impact ezali kolela na kolela te Tshilombo komi kolela na benga ki binote o benga ki te mo bokabola ba poste ndenge nini
même bakoma ministre ndenge abengaki bango te wana abi nabengaki bino te po tokokabola baposte soko kolingi te tokabwana na biso un aveu d'échec. le salut pour la nation. Quel salut? Quel salut? La création. Papa balobi hein pour ça banda kopula na motu ozolanda na matière de gestion lorsque le chef est incompétent il accuse les insuffisances qui démontrent la médiocrité à outrance. À partir de ce moment-là, on va te dire clairement, Yondo Zoko Bomamboka. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngaloula. Maître Junior.